Banza London TV. Batu bazo boule baolo baloba ke il paraît limousine azo sala lokola akomotia lokola bouton Banza London TV. Mais bah comment bainga yango alobi na pas protéger master na ye. Peut-être alobi yango pe na niveau na pas besoin protéger master na ye. Te pona ki master na été. Pona nité. Ki master la musique est raté. London TV. Voilà, bonsoir, c'est pas les Boulanda Bisso, Izanga Papa Damina Mokolo, ya jeune de prix original de Banza London TV, 3 fois international, Zamena Bango. Les lots na ozanga mokote na plateau na boyibi ki nazana invité na ngazana le beaucoup na droite parce que les autres ça la émission moko tozana parc parce que ETC bandi de na kati Angleterre na ninga bitili boyibi ki nazala toujours na plateau mais lelo toza casual toza ba relax pena relax ok mais lelo na mutu moko na kokende na koloma makama belé tokolobela makama musique oyo ya Angèle Makizembe tokolobela pe toucher ba place mo belé tokolobela pe na ba artiste congolais tokolobela na moi makama ke oyo teleki ba journaliste de la biso autotika biso Rafine Tumba parce que Angèle Makizembe a joué à casquette tout. OK? Merci na ndenge bozo s'abonner na page na biso na Banza London TV. Merci na ndenge bozo s'abonner na YouTube na biso. Après bobo sanate que Angèle Makizembe pe azara pe na chaîne na ya YouTube yangonde so émission pe ko lega pe pa na ye ko lega pe na page na ye pe. OK? Mais avant de continuer nous tika na pesa na invité na ngai. Bonsoir, good afternoon, sister Angèle Makizembe. Bonsoir. Cher. Bonsoir, Banza TV. Ouais. Bonsoir, vraiment bonsoir pour l'opportunité. Aussi, les copains s'en ici, na pourquoi lelo, na parc. Donc, et ça l'inga bien. On a d'autres qui ont ya poto, ya poto ya bien. La ça banzete pour moi to tourner caméra, puis des atena si bon na background na biso na bon na lisa. Tous en a quatre parcs, en tout cas, merci vraiment. Donc, on a répondu quand même à l'invitation. Ok. Pour yo déjà, tu as regardé Banza TV. Toujours. Ouais. Merci beaucoup. Bon, Monique qui est toujours dans le parc Awa. Babinde bazoleka po a on a porté biso za so imo ebimi. Batu bayaka na parc, ya on tué Awa. Obiga de Banza fallait pas tout ça l'émission na studio te photo kena na parc to pesa image pour na bitili bato ba yibi to na plateau bleu mais lelo to na parc sangoni no yeli biso awa na kata parc po yo na ngati ozalaki na yo na concert ya Manda chante musique betaki ba invitaki yo Manda chante pa pesa ba témoignage belé ya yo ngona Manda chante. Mais yo oyembaki yo muta liboso beteki premier concert oyazaki na East London après tu pe na nord mais ba invitaki yo invité principal to mona ki ba groupe bazaki pe wana mabatu bazaki waki wana to kende wana mais pona yo Manda chante loko na pesa ki yo valeur wana esala ki ndeni Et ça a un plaisir. Au moins, des Banza TV, qu'on a considéré l'artiste à marquer époque, c'est très dangereux. Faire féliciter. Manda chante, artiste, il n'y a pas à avant que tout le monde chante, musicien, mon souci à mon nez, à Pessanga, les opportunités à remettre un podium. Tant Tien Abisso, qui est son âme, se repose en paix. Oh, Ezali Defa, général Defa à Koufaka. Tant que Basalaka déjà hommage à Bruxelles, Nazalaka peut inviter. Artiste a invité Kanga Ezalaka à l'Empela. Na Kati Saka, Mochwa, Afande a invité Kanga. On a fait ça considération, ça considération na vie Nabisso musicale. Donc na Kati Saka na Kendaka ba image ça. En tout cas ba image ça na si jour mususu. Routine de la yo, routine la bango.
tobetaka na bamusicien ebele bamusicien ebele ya Bruxelles, bamusicien ya bakademi ya mpe bazalaka en tout cas et c'est passaka bien. Et en plus comme on a lisusu artiste na biso lisusu amarka lisusu époque po beaucoup ça na raté orchestre na wenge ezali orchestre moko ya munene botabana na bakoko ebele malgré vient na ngajibe papa c'est là aboyi makambo wana mais musicalement parlant na kena no bongo donc na kena no bongo après to kobomisa ngo lokola ye aboyi voilà wenge et botabana na bakoko ebele donc tango mutu étape moko ebimi que invité nga et considéré en tout cas na eloko epesa ngai lisusu plaisir ya ko Cécile que étant que un artiste ya solo epesa ngai sous courage ya ko télémer la musique ya ba maman partout dans le monde et surtout nazali la fille unique musicale na kati Angleterre donc et ça nga plaisir et ça nga sous mutu makasi quoi. Et ça là sur mutu makasi po place on a outil même mutu a formaki nga na musique et ça là que plaisir comment na que fruit na ye ba komi ko gérer ngo na ba artiste terminé en tout cas na pesi pena no mbote na professeur na nga oyo asala ke na ya po ba manda ba mona ngo o to bengi na kombo limousine kabani ta ya sympa. Merci. Voilà, posez une réponse d'abord on y a place moko eloko mpe ngai abengi so awa olimisa ngai dabord nanu parce que toza na parke bato ezoleka olimisa ngai lolo ni ati place wana otangi nkombo ya moto alakisi o miziki mposo wa Dembanza London TV tolobaka vérité onga aloba ngo mutu moko bato bakomprendre nga mpena te Dembanza mutu moko depuis no original alobaka vérité toujours nga aloba ngo masolo oyo nakota ngo na ndenge moko ya propre tangi kombo ya ndeko limousine toyebi ke botravailla na ye tomonaki yo namonaki yo mpe na conseil bozalaki na ye mais ndenge mai ezoningana mpo nga aza Dembanza London TV papa na bino mokolo ya jeune de Bruno original oza plateau de Dembanza nayebi ke tobeta kati mais oza na plateau na ndenge ya polémique te mais soki likambo ezali nga aloba na ndenge bato bazobule baoloba ke ipare limousine azosala lokola akomotia o lokola bouton abimisa mutu moko boye komisa yo bazolingela boule donc eza ndenge wana donc ya ndenge wana mais mpo yo ozoloba komwa lemo mais lemo azobimisa mutu moko comme mais yo oza mutu moko oza artiste oyo okofilme na kati Angleterre pour mutu moko akoboya yango azaki otangi kombo ya limo mais yana mutu limo azoprépare mutu moko boye comme ça atie au contre mire c'est dit là tala bêtise olingo misa c'est la mission ya kitoko vraiment non olingo bebisa mission non oh voilà la bêtise olingo bebisa la mission na biso ya kitoko vraiment olingo kotisa sous bêtise olingo kotisa na c'est une bêtise. OK limousine kabani ndenge aza omoni limo akoki bon excusez pour normalement émission eza limo te eza émission moko et comme ba question za ngai za ba réponse à yo parce que ça c'est normal faut ko tangi kombo na ye voilà ya yango na bimse lo kwana tenga na tangaki pona ko pesa ye pe ba horloge ya eke fruit moko asala sikoyo ba artiste minene bazo considérer ye bazo pesa ye espace abeta na musique donc nayebi ke place aza esala ke plaisir mbala moko yo ye il paraît on eza masolo bana mike olingo kotisa na émission kitoko limo akoki kotravaille na mutu tu ndenge alingi po c'est un artiste limo aza formateur akoki kolongola ndeke akomisi ye libata akoki kozwa danseuse akomisi ye chanteuse wana eza mosala ya limo akoki kozwa nyoka akomisi ye nzete na monde ya musique wana ezali eloko moko bo oyo ye aza nango mais soki olobi mirmire wana ezobima tala ezena ngana naza la fléchette
Est-ce que y a une signification à la fléchette? Mais oui, bazolanda yo. Est-ce que y a une signification à la fléchette? Quand on baby sande mission pour les mois travailler les monde bon na kewana excusez-moi abandaka na ngata abanda na ba fille belé oh awa na émission toza na droit pété pour donc toza na droit kotanga tanga ba kombo ya batu te pour mutu musupe akyo se pété na kombo na awa abimisa ba fille belé oh pel azananu na marché na ye oh azosala nanu ndenge nzambe akotindela ye ça dépend ndenge nzambe akopambolela ye wana eza mosala na ye mais koloba ke akomi kofi artiste monene neti ngabo oyo nga naza lokwa élève na ye omona te ke olingi obimisa ye ridicule et tant que professeur afina élève na ye omona te ke esopa nanu na ye moko esopa nanu ye akesama mabongo te ye azosala mosala na ye akoki donc akobundisa nga naza élève na ye oyo ya créa nga na mondi oyo ya musique de Mbanza TV nga na ye mbala moko na musique et puis moto alakisi nga musique c'est ye mais eza na ba fille ebele misusu pe ba ya neti abandaki mudansa côté mususu abandaki pe koyemba côté mususu ya le côté na katikati a continuer azaki nani na lobibo na ko répéter nga naza lokola ba fille mususu o limo alokota na katikati ya métier na bango te neti ezaki na ba fille mususu bazalaki ta mususu alokota ki ye déjà na monde ya musique azalaki déjà mudansa to abandaki déjà musique na batu mususu ye ayeleti na katikati ya carrière na nga naza bongo te nga epai na ye nga naza lokola azwaki nga pena na ndako nga azwanga na ndako donc je suis à respecter ok c'est bon donc nga azwaki nga na ndako na ghetto ayenda nga avandisi nga bandi kopesa nga cours ya miki azwaki nga nini pa nga azwaki nga na ghetto ayenda nga abandi kopesa nga cours nga lokoti nga na katikati ya carrière te il y a d'autres filles ya lokotaka na katikati ya carrière katikati ya carrière ezali abandaki musala mususu ye aye kokomplete eza lokola aza hafi ya vie na ye na carrière musicale nga na bongo te et en plus nakoyebiso po to traîner na makambo oyo te po eza makambo oyo ya mike tokoya kofula yango ndenge ezali wana eza na mutu moko te oyo ngai na ye professeur na nga tokoki kobeba na mutu te mpo na omona mutu aza na impact ya kokabola nga na ye te soki nga na ye tokabwani musicalement parlant elakisi ke nga na si nakoli nakoki donc asapesanga makambo nyonso kutu ntango tozalaka na ye nakendaka na ye bisi oke nakendaka ba Belgique na ba invitation nabetaka na ba Paris autozaka kende asapesanga mapapu donc nakoki kokontinue na ye nakoki mpe kokontinue na ye te nga asapesanga makambo donc toza esu ta ya kobeba na nga na ye eleka deja donc mutu oyo akoya kotia na mutu na ye neti ye ndaka boli biso ana retard po ta ya kokabwana ya nga na ye musicalement parlant efe eleka po asapesanga mapapu abandaki kotinda nga kende kobeta na Paris kende kosala bo donc nakoki mpe kosala miziki sans ye akoloba eloko te po asasilisa na ngai donc tokoma lokola frère to sauter place parce que na moni ndiri na tumboli to sauter parce que Libanza London TV. Voilà, tu as qui na biso to saki break to luka image zo baby la biso bolim se biso. Magizembe to kota deuxième étape. Ouais. Deuxième étape nanga parce que auto yi ezap to yi pona makamu na yo ya musique bosalaki boyemaki nzembo rumba forever. Oh, remix wana oyo ba mamambi ya bel bayemba asaki ba mamambi ya bel na bandeko mususu bandeko so basi na Werason après Kofi Olomide Mopao na le Mara Fali Poupa parce que vous avez demandé dans le TV na ndeko na biso Feregola de padre mais na mona ki nze mwana ningo yembila ki rumba ningo betila ki obeteke ngo dada mais secret nous a nini oyembi ba voix nyos wana tout parce que na mona oyemba ambila bele très bien ambila bele ayo ya mwana mais oyembi na ba voix ya bana mibali
na répéter Na la son basi pe na bana basi pe mususu na boyi kotanga ba komona bango po ba tususu ba tanga ba komona bango te po za émission na yo secret no eza nini parce que na Angleterre awa banda bobimisaki single wana remix wana nazomona musique ezobeta te ezati donc ezati secret no eza nini ningo bisalaki featuring wana bobeti yango dada bavoi nyonso wana oyembaki wana. Merci na sekana Dembanza. Félicitations hein. Koka mo raté po ngana sina kota na monde la musique. Omoni OK. Musique ya zaka jaloux soko zo négliger. OK. So landi bien même en Angleterre batu oh bazora musique na ba blague musique na bango ekenda raté. So landi bien bato bazora musique ya ko sakanela. Musique aza trop jaloux. Okay. Musique il faut caresser. Musique il faut linger na nous pour au sala résultat ya bien. Nga pa zinanga na tchapenza number 1 musique. Na makamanga msuna sala mais j'adore la musique. En tout cas pour namme kango rumba forever wana nasi eza ba artiste solo batu bayemba ki wewe. Na posta que eu sou na kati maloba na posta que na page nanga. Posta que Bobby Mbaton. Tena af parce que na OK na monaki. En tout cas na sengi pe na batu oyo bolandaki ndambu wana. Full vidéo nango. Bokota na chaîne nangai kombo nango chez Megastar Angel Makizembe Music wana YouTube nanga. Na page nanga pe kombo nango ezali Megastar Angelani Makizembe. Donc pour mon appel full vidéo il faut que na YouTube. Pour na YouTube nangai na sengi batu nyoso bolinga kanga. O bolinga ka Angel Muswahili Makizembe pour les intimes et la fléchette Billy Angel pour les femmes. Donc vous s'abonner na chaîne nanga nde bokomona full vidéo nde makambo oyo azoloba ya ke azopesa ngai ba feedback ke na yembi yango en tout cas ezali musala kolinga musique et puis muto abandaka na zéro ti ozokola en tout cas naza sur na zéro te tango babanda kolakisa nga musique balakisaki nga penza ke musique yango il faut kende tellement koyoka professeur yango moni azomeka ngo ndenge na sali rumba forever remix wana otangi kaka ba nini Kofi Olomide pesa makati Kofi Olomide na anaredina we na papa na biso evoloko pe papa evoloko pe OK héritier wata pe azali parce que wana kata kika partie ya ba nani yango mona na tango OK na héritier za na kati héritier pa yembi na ba karma pa na inos bipe omoni ba vocal donc yo yendi ba vocal nyuso wana tout ba vocal nyuso wana en tout cas ba vocal na bango tout na to yembi yango kaka ngai na limousine donc ya zobeta guitare ngana sali ba vocal ya mutu nyuso ayembaki na rumba forever eza likanisi moko ya bien en tout cas na pesi bandeko na biso bazwaki likanisi wana ya ko favoriser rumba wana merci ezali ça féliciter quoi en tout cas nazo beleko na lobate na pesi ka merci quand même ndenge pesi na ba feedback bien ndenge yo yembela kiango oyembi le Suzy Kaseya na Amani Jabir en tout cas merci na likanisi wana ndenge oyembela kiango comment oyembi olandisika ndenge ba donc rumba forever ba yemba tango fallait yembi après peut faire pas yembi obioti bongo na polémique non te ya moni comme ta polémique wala ngako oyo de mbaza no TV oyo za mutu moko ngaza mutu media na mutu moko na ya question non eza question la tourner po on a landaki po na poster na page nanga eza question la tourner parce que na moni fallait yembi après peut faire gola pa yemba ki siko yo na idée na nga mutu nakangisi ba non parce que na zo tuna yomto saki yomto yembi on a studio non eza question non soko koti na yebisi bino ke rumba forever o biso to sali to interpréter so landi yango to bwaki pe mutu te ndenge bango pe babwakaki mutu te bango bayembaki kaka rumba forever na bango basilisi biso pe to yembi kaka
textuellement yango bomoni na imiter mutu nyonso ndenge ayembelaki nalandaki bango lettre à la lettre. Okay. Donc ndenge moni ke après Fally Ipupa Aigle ayembi mutu alandaki ezalaki feri. Okay. Eza te ke nga na ye kosangisa bango mpona comparer voix na bango na sala polémique. Non, nga naza na mpona sala polémique na bango te. Donc nayebi pete soki bazaka na polémique. Nga nayebi ka Fally abetaka miziki na ye, fere pe abetaka miziki na ye. Ndenge ba klasaki bango na rumba forever, ndenge nga nayembi basangisaki bango. Lobande bato basangisaki bango peut-être bango na ba remix. Bakolo ide peut-être nde ba ça na studio ça la maga eza lo watu osala émission boye place na bakite to banani ne bani monde to tsongo na eyemba bi donc eyemba bi bongo balandisaki bango ezanga te. OK, c'est bon. Mbadi le wario ngate o le golwa ngate I'm sorry. Toto sali nembo toza mikolo toza bato a cours de grand. Donc tant to yaki ko zwa likanisi ya ko sala remix ya rumba ya ngani o bato kutu o ba organizaki yango baza ba miaka na muziki Suzika Seya Naj Amani Jabia baza bato moko ba umeli na monde na muziki. Donc biso tant to yako simbelo ko na bango tokoki ko bebisela bango eloko na bango surtout pas yango moni to zuelaki yango tant tolandi à la lettre. En tout cas, to salaki ba blague te. Okay. Guitare et salaki blague te. Voix et salaki blague te. Tolobaki to bebi sa matière na bango te po ba yembeli eloko moko boya Congo rumba forever. Okay. Eza eloko moko boye ezo honorer Congo. Bon. Yango moni to kendeki na ndenge wana en tout cas ezali cours de grand kaka moto tindi to kende na ndenge. Mais question dans les aboye et outi pa ya mettre bilanga makofi ya yo ngwana. Tozala concert na août awa Trésor Mavungu producteur yimta produire ready mais no mana sola ki na ye photo sa émission mo ya en tout cas abeta ready amisa obeta awa na ndeko na biso bana viva la musique ready amisa obeta ya na obati producteur les actes Trésor Mavungu yim tazo produire concert wana les 6 sur sur na publisango obeta ready amisa na Luciana de Mingongo. Babeta na nglondo. Babeta na viva la. Babeta na viva za 40e na bango babeta ya carrière ya viva la musique. Babeta na ya tongo babeta na viva pona pesa na wapi. Elenga musique ko. Elenga musique ezongi ko viva la musique. Ngoni babloko zo mona viva la musique. Merci nengo zongi chez les musique. Yo pardon. Ngaite mbadi. Nga sa émission. Okay. I'm sorry. Te wana ngana yebi batu balo. Ngami na sala ka voix ya peuple. Po peuple lo baka se Fally. Ye mutazongi si musique. Ngana. OK. Ngala ndi peuple, voix peuple eza voix ya Nzambe. Ngana lobi na landi ke batu balo baka se Fally. Mutazongi sa musique. Yango na lobi merci Fally. Soki eza bongo te en tout cas bon excusez-moi peut-être mais ça vont dire à la dit voix un peu plus. OK, vive la vous avez beta pardon va vie na so ready à Miss na Luciana donc producteur Aza Trésor Mavungu yem tazo produit concert wana na 10e mois. Ye déjà abeti sa académie na yemba na beta ka Trésor vous amalamu pe wana ndeko na biso vous parce que ye tozala na tout le temps muni ya se na biso ba umi na mboka oyo bazosala lokumu na kati Angleterre so donc ils amalamu pe so botie azala lokola nengi kosera ndeko na biso manda zaki abeta tam mutalibo siko sape malamu comme ça ba vina biso ready ya mise on a rosengla yo na beta première partie déjà et pas ya Trésor Mavungu ya bandima kwa musique na ready ya zali producteur ya tongo abeti sa alempela abeti sa ba academia ngana beta na oya baka na autorisation na yo oui ya sinon nazolo ba pona nini parce que to ça émission pour na yepona yamba yepe na plateau ya on azopesa ba message au concert ezali OK to continue nini na biso oui mais na si bande ko boyoki concert ya ready ya misi na Luciana de Mingongo akopesa bino leaflet kalate donc to supporter pe kaka ndenge to supporter ki ba musique ebeta ki balobi musique ezongi déjà et tant que artiste na kosenga pe soutenaka ba artistes comme nous et les autres les icônes et tout ça donc voilà donc tike non na ba boye pona bosa question na ngate musique na Londres awa nazomona ba artistes belé pour yo mbona ndinga bana basi so totali bien
pour na boy ko fula ko tanga o ya posa le kana chaîne de Mbanza London TV o ya première teme na ba artiste a na Londres wa tozo mona ndire yo moko kaka tozo bimisa mutu na ninga bana basi mona bana bana zo mona soki ba artiste mo ba ye ababeta concert bande ko bino artiste wa mibali bazo bima ndire na sima na bango moko bazo bima pete ba tia libaya pensa bacha libubi ba misa album ni bino bosala ki nande ko na mutu à l'action musique ya beto guitare bazo sala ndengo na te par rapport bino iloko bosali featuring bosala ki wana rumba forever wana ezo frapper toujours mais eloko za na marché ka ya wana pona nini baninga musu bazo bete bazo sala lokola bino bozo ndengo yuzo sala te pona bon balobaki mutu na mutu aza na fardeau na ye musicalement parlant. Okay. Biso tango ngai na banda vie na nga musical en tout cas nga nazalaki coaché na professeur na nga il faut telema mpona musique et puis banda mpe nakuta miziki banda nakota monde ya miziki nakendaka ndenge nazokende bongo kaka ndenge olobi remarque na yo nga naoki contredire yango te ezosenga mutu na mutu atelema na kwe na ye na miziki na ye mpo nga nakoki kotelemela mutu te mpo na miziki tozalaka na guerre ya masasi te mais guerre ya miziki neti nga na obunda nga na obunda tobimisi rumba forever wana eza bitumba sikoyo biso tosi totia likofi sikoyo tozela bato mpe baya kosongisa bon sikoyo banda totiaki likofi nga na professeur nanga totiaki bo rumba forever sikoyo retour eya te sikoyo eza foti na biso te yango omonake miziki ezali effort na bino moko soki ndenge olobi ke bamusicien na biso ya Londres bakoma kodiembela kaka soki bamusicien ya libanda baende babeti concert c'est en tout cas c'est très dangereux soki yo penza okomi kobimisa ba remarque bon c'est non parce que omoni c'est très dangereux solo bande ko place mozali na pesa bino pena lungoni bande na biso ya nani oyo bozo beta musique awa ezo senga pena fo linga bo ke bacha pe libaya pe ya biso ko bata Londres olobi eloko moko oya kosilika nango c'est que aza out non la vérité non it's true parce que boninga te bozala ba artiste mo baya kobeta omoni ninge ready amis ba kobeta awa na vie na biso nani oyo ona to komona ba ya bomona pe ba kozala wana bino omoni uyoza mwana mwasi bande ko na bino bana mbali bokosala pe featuring et kosala force parce que bonne ba sobo sala nengo na te musique à Londres ko lala omoni soza ke na danger mais evre zo sala te eza ko langa zo bo yo so oza posoleka ozoninga oleka na chaîne na Dembanza olibika Dembanza c'est que ozomona mo eloko mo bo eza na Dembanza oya kamba mote oyo leka ndenge wana c'est la même chose ndenge mo musique bozo beta nga pona yamba na plateau funa mona eloko mo bo po pona na lobi boye manda chanta yaki awa abaki tele brino yebisa Angel Makizembe atika la en Angleterre te okay parce que dans landaki pourtant na posa ki landaki musique o beta ki wa rumba nengo yembaki ba o yembi ba de la forêt ba piana ba mara ba fere ba eriche ozomona na ba kofi olomide bango tout pas pour na inosubi non yebisa c'est na kutu alobi na bona pona piso message o manda zo ka message o pesa na passe message lukita siki ndembo zati yaka na Congo osopo bato bango mosomo na bango osomi nzembo okoti studio manda mutapesa message wana yango na lobi kamona bande ko na nga bo mona ngosuki ndeni te poso oza chaîne na bino Dembanza London TV de vérité yebi ke soir ka mebiso ba konto linga vérité te donc so puta osali kama malamu folo bango parce que pona yo ndenge manda chalo baki en tout cas yo senga pe foke na Congo osala ta featuring pa pata Congo ba ko choma boko ouais en tout cas ezali kanisa bien nga siko problème na ngeza que ça fait une année nazalaki bloqué makasi na bango ya passeport na suyo yebi okay si soki bomoni même ba arena ya France na Bruxelles na présence na ngai mona na kite po nazaki bloqué nazalaki bloqué makamba passeport ezaki nga mutu mais si pour le moment en tout cas passeport ezana maboko okay en tout cas kalate nazo sala nano moi aller simple moko boye na aller retour mo boye déjà na ba Congo en tout cas manda chante merci na conseil po balobaka mutu alinga ko ndako ki ola musa ko na esprit ya makamu ya musique bo mutu muso aki otiko kaka avanda ka ndenga vandi wana ozo comprendre mais en tout cas manda merci po avant encourager na monaki déjà partir po ya mutu alobaki nanga na tala ba vidéo na yo il faut beta na biso
il faut beta na biso to bandaki wapi to beta ki na ba pilier de wenge musique a obligé qu'il faut na ça après tango ay ko beta ye moko oyo ya ba hommage à papa Wemba a obligé qu'il faut na ça o mona kondimangana zelezali ko salela nga promotion déjà considération et ça lokola a foulinga po ba tuba mona ngali en tout cas na musique soki pe abandi kona biso nyoso bazana mutema oya manda chante biso ba mama neti ngabo nazali manda chante mwana mbali aza mwana mwasite neti ngabo nazali la fille unique musicale na kati Angleterre naza la fille unique musicale na kati Angleterre ba ya mike ba okiko ya ezala batu misusu pe o nakutaka mingi ba vanda mingi lisusu na Angleterre te bakenda bango bazwa location na bamboka msusu na ba Congo mais mutu aza na location na ya Angleterre awa ezali la fléchette Mbili Angèle donc naza lokola la fille unique pour le moment musical d'où idée o bazo pesanga eza bien il faut na bimaka pe na beti inane même France na kenda raté passeport nangeza ki bloqué en tout cas merci na message wana en tout cas total ka ndenge nzamba OK voilà merci beaucoup Ibo ngabo partager émission oyo to ninga to kimita susuna na question mona parce que user mutumo olandaka makama musique à part ningo kuma oyembaka déjà mais pour moni ndeko na biso papa chéri Bina Dama c'est la hindi lisusu te oza bien boya bien yo ningo cha ambi bambi wana fuko petit ya ambi na musique tika bambi wana ningo cha ambi soki na tali ba fille nyoso ba chanteuse nyoso oyo nga na lula na landa namona bango mwindu ngana ke chambi po so tali ba fille o baza considérer na musique penza o pe ke ba fille ba chanteuse mingi baza trop naturel bongo ngana bika na indi yolo bana ngana chambi mais batu so baloba ke ningo za mwindu boye ndiro za pendana tini batu so fo chambi poza kitoko batu baloba ndengo na ke Angèle wana kutu mwindu moko sula ndengi nini non bakoki koloba bongo te wana nde yondo ningo cha polémique so tali ba fille tout ya ba chanteuse ya bien baza trop naturel OK fille chanteuse soko ti ambi tango bando bino toka oyebi ambi ezaka na solo loba so nazaki abolimbisa biso soki nazalaki chanteuse te neti nga mpe na préféraka nazala boye nazala na poids nazala naturel nazala mpe na poids ebele te nazalaka na mwa 68 kilo na nga napezaka mpo chanteuse il faut ozala kilo te ozala mpe ambi te mpo tosotaka ntango naosaute à l'aise nakotoka yo ebika ambi déjà c'est bon merci beaucoup nango ngolo bosanga question na poser yo makambo ya papa chéri nango linganga te yo mtoke na côté wana ngala poser question na poser boye ya papa chéri Bina Dama ya yo yango wana bon anniversaire parce que dimanche papa chéri ayaki ko bete akuteki burudi papa chéri alobi ke mwana na musique mwana azalaka te mwana na ngai ngai ngana bisa bana ebele papa chéri alobi ke na musique mwana azalaka te pona yo mais papa chéri na ninga loba ndenge papa chéri aloba ke est-ce que abeta ki libanga na mulili o bien ndenge bana de la forêt pour so tali wera so na musique bana ebele de la forêt ya yo angwana est-ce que abeta ki libanga pa masa no bendeni Koya papa chéri c'est très dangereux ya kana ba émission boye aye mbutu ya kana ba émission te ya kate meko ya na yemba moko yeko bombarder internet papa chéri que je salue oh Makizembe de vous donc voilà wana c'est mon vieux abandonné wana ba biso na sumbi kota wenze bango côté ya sena kota banduisi kuna na yebi ndako na bango na biso twandoke ba côté wana trop yaya na ngaya quartier OK question na nga voilà yaya lobi mabete oui ma bête donc bana bazo décevoir ba papa te alobi ma bête po likamango ekomi trop oh et puis bato pe bazo benga bana na bango na bazo silika balinga ngote siko jibe atimbela kike bana na balinga ngote yango bazo inviter ba papa na bango te OK soki bozalaki ko travailler esili ezaka mutu moko a pasaki musala na compagnie na yo esili po nini biso na ba compagnie à stade awa soki tolongwe babenga biso bana na bango te kana musique pourquoi
mais bana ezali yo kasi yo pe ozotanga makambo ya moto alaxo guitare te naza mwana na ete oza nani non nga naza mwana ete abenga nga jamais mwana na ye so obengaka ye nani ye aza professeur na nga ok professeur na yo mais ozo reconnaître est-ce que tala ko reconnaître professeur po soki lelo nga nazali na temps na gamme naza na ba nuance ya koyemba c'est lui yokanga bien zala kokatanga te s'il vous plaît pesanga une minute c'est lui. C'est mon prof. Nga benga professeur tena tala kombo côté na ke c'est mon professeur. Aza penda mutu ala kisinga musique nako kabwana kana yepe pona mutu te. Mutu pe akoki koya ko tia dongo entre ngana yete soki to kabwana te. Ko kabwana eko sala ka ke ngana sina koli ndenge mwana sala ka sa koli abimi na ndako akeko luka vina ye ayer. Mais ko kabwana ya ko swana ngai na professeur na jamais et puis mutu akoki koya na likanisi wana ke aye pembeni ya professeur na nga sala neti ke yenda tia dongo e ko simba te mutu akyo boto la pete mutu akyo kabola te po nga na sina koli na koki ko bimande na ndako na kende je sais que c'est mon papa na lobi bo zibe alobi mabete on dit tellement moana nde ekomi ko sala soni o kaka peke musicien boy abeti abengisi papa te siko kono ba papa yetu wana esa soni bana na balingi bana o bazo benga bana ya ba leader na bango na balingi kombo wana balingi ngote po ebi misabango neti ba engra ebi misabango neti o te abeti mizinga abeti papa te invitation esengaka yo moko osepela mutu nini ko inviter siko ekomi invita ki papa na ete papa ezali papa biologique papa na musique azakate mais professeur na musique azali muto donc leader so babi leader na ye kasi leader na kasi OK allo mabete non allo mabete est-ce que papa chéri papa chéri yongona est-ce que papa chéri amoni yangote parce que nenge po bande kona biso banaka la musique izala côté papa Luambo ba viva la musique banani ba ozomona comme on a bana balobela on bala mingi est-ce que papa chéri et puis c'est que candidaté parce que azomona ke ba petit ba papa chéri ba bimisa na ba wera ba miso ba misa mais ba koma ba inga exemple yango alobela pour protéger master na ye peut-être alobi yango pe na niveau na po bozo benga ba te pona ki master na été pona nite qui master la musique ezarate pour wera sonne na jibe pe ba kole sika moko no te ba kole sika moko mais ba be banaka pe ba bongisa na musique qui pire ezarate ba saka ba tumoko ba koli ba comprendre que ba koli ensemble na musique ba tikala ko zala bien ba bongisa ba za bien ba koma lokola bandeko en fait koma lokola bandeko ben sikoyo JBP aso mona makambo ndenge ezo se passer bana tata bana papa omona pe bato bazo benga batata na bango omona beti musique papa yete omona pe abeti musique to papa yete ye a préféré balongola biloko balongola ngo donc balongola biloko na po muto penza so considérer que papa soki papa wana ezakaya solo ne ba papa bayaka ko participer na ba musique siko amoni ke mama mwana ezo sala maté par-ci par là alobi why il faut ezalaka wana ozoma eloko ongana okikolo bana musique existe kalelo ba mukala musical et ça ba musicien musu bazana o ba prétendaka ke ba musicien surtout en Angleterre ba mikala musicalement bazali bon mona kaka su micro abandi kolobela artiste mususu abandi kolobela artiste musu wana de mikala musicalement de bazali mikala musicalement de bazali ba mikala musicalement bazali o ba lobela pa ba musicien kanga mikala musicien mo te kolobela na sens nini neti na Angleterre ezana neti na Angleterre ezali keka ko bimi boy neti nga kana nga na okiope sabo neti nga lelo oyo nga lelo na réclama na za wario na sens nini nga na banda wario na bandi na musique te nga na banda ko follow Fali na zala wario avant musique donc banda ko follow Fali avant na banda musique nga na bandi nga na koti na vie musicale na 2020 écoute nga wario du soki na lobi lelo na za wario te na za fi moko ya matalana koma ka atangu kana bandi ko yemba na komolo ba nga za su wario te eza déjà ki matalana yango bomoni na gardaka toujours bandi nanga malgré na za artiste écoute nga na za wario na zala ki wario na bandi musique na za wario du na lobaka bongo po écoute nga bongo mais eza na ba artiste mususu bazana neti na Angleterre il y a donc na benga ngo ba artiste te baza ba mikala musicalement ayaka kaboyo
opesi eve livre bandi kolobela yo abandi bami sem suna n'Angleterre bami benga pardon on a tout abordi c'est pas bien on a tout abordi c'est pas bien mais ba papa musicalement bazate mais mikala musicalement bazali OK pour na yo message ne ko passer pour parce que yo artiste et message ne ko passer par artiste oyo ba bima na ba orchestre message ne ko passer pour na bango parce que yo za mama pena so ko yo za ba casquette c'est belé yo za na ba casquette belé surtout que makama bilamba makama mabanga makama musique makama tout oza nango surtout que na théâtre ça comme un maman message ne ko passer na batu oyo ba uta ba orchestre ba o ba bima na ba orchestre wana mais lelo ba kosa ba succès na bango on sa ba carrière ba message ne ko passer pour makama ba papa chéri pour to linga to kilimita plus bon ngai message na ko pesa kaka ke place o ba uta bazande ba leader na bango bazoka bango na musala mais bazo devoir ka respect yelo na osenga basala ka guerre na bango te basala ka guerre na bango te ba pesa ka bango ka respect po ba travailler nde et pas na bango omoni yango omoni soki to zongi suto ko uza ko zongi la ka papa chéri ndenga lobi tata ya muto azate mais bazande ba patron na bango quand même baleka ki na compagnie on comprend na compagnie on a place oleka ki esika quand même bagarda ka yo lelo tamsu pe ba bimi ba komi likolo tamsu lelo tamsu eza nzela ya moko o pe mema bango lelo tamsu ba koma bongo to ko senga ka nde ba pesa ka bango ka respect soki pe alingi a inviter soki pe alingi te eza obligatoire te que parce que aleka ka kuna il faut inviter quand on concerné non ce qui est basé en bon terme ce qui est basé en bon terme je préfère baser à la silence mais hypocrisie ouais voilà merci beaucoup Bozui Yanabino donc na biso na étape on essaie na biso Rafi Tumba autotika biso parce que yoza maman donc beta kama dada ka conseil ça malam parce que toza wela temps parce que toza sur lumière ouais po toza na pas barando zaki belé mais to yo ka ba sere belé bazoki bombongo mais ba mbongo ne koma kiti na matanga ase na biso Rafi Tumba eza pas sinanu ngapo na ser Rafi Tumba que son âme repose un peu azara moi si ngana le premièrement na koloba kaka attitude oyo ba traiter Rafi Tumba na liwana ngana bangi mokili na bangi mokili makasi et puis na bino bato bozaka na media wana il faut nga mokili makasi botala ndenge ba mener Rafi Tumba za na bana mibale mais comment na ba vidéo bana misatu comment na ba vidéo Rafi Tumba kufi me bakomi ko zongisa sabotage bazo saboter Rafi Tumba bazo zongisa ba vidéo na ya finga bato bazo lo ba n'importe quoi mais en tout temps bana ne bazawana bakota kana media bazo landa boyebi passion bopesa ki bana na mutu soki akufi to kunda ka bango na ba œuvre na bango leza mafinga na bango to kunda bango nango to tika nzambe yebo kwa juger bango Rafi Tumba oyo ngana koloba lelo akufi na Yesu eza na bato belé o nanu bazana media wana bazo finga ti lelo Rafi Tumba silisaki il y avait 11 mois atikaki ko finga po akomaki na problème na ya santé eloko aliwosa salaki ni na bi santé o nde na omona tango ayokaki mwa bien alobaki te ifona kumisa nzambe na koma nanga osala nzambe ba vidéo ezali Rafi Tumba azalaki clever azalaki mayele akataki nyonso akomi ne kosalela nzambe azalaki mwasi kitoko akomi kosalela nzambe et puis abandaki komona ke nzambe akoseve nzambe ye moko ayebi pourquoi azwi Rafi Tumba peut-être azwi ye alingaki te amonaki oyo soki natiki ebo akoya kopenga peut-être akoya kopenga lokola sa yebi ngatika na kende na ngaka na ye mais bino o lelo bozolo ba makamba Rafi Tumba avant kufa senga ko fiolo mide ka asenga ki denile si pardon asenga te asenga ko fiolo mide asenga te nanya iri soki asenga ki te asenga te yo za la preuve asenga te mais wana eza nango passé mais asenga ki ser na ye alobaki na vidéo abi asenga ka asenga ka vidéo ezali voice ezali sorry boya ne pa ya nani pa c'est nani pétage aboya ki asenga ki pe pasteur alobaki na ye na problème te bango nyoso toi donc abenga ki bango toi asenga ki pardon et puis bango tout balimbisaki eza kaka nzambe soki alobaki akozwa omoni baliwa mususu nzambe alingaka te mutu so koti na monde na ye ayebi ozaka na milliard loyenge peut-être aboko tika yo po okoya kozonga lokola aza na besoin na continuer kosalela peut-être yango
alongoli Rafine Touma, ouais. mais polémique et puis na matanga na ba tunyo so ba polémique ba yete kokamwa bakimi na bango wala bamuriye bazimbongo ya makele basoki ya cotisation bakimi mais papa maman yo muto olie mbongo ya matanga baliaka mbongo ya matanga te na mbongo ya ba orphelin te na mbongo mabonza te eza mbongo moko ezaka très dangereux yo muto osalaki liste ya cotisation kimi na mbongo yebela place oza et puis kolala kapongi te kanisa ka mbongo bato wana o bazaki na souci ya ndeko na ngo bapesaki yo kimi nango yebela oza na fardeau ya munene mbongo wa bongo eza mbongo ya mokuya okosala ngo loko te et puis oyebi eloko ebakisi na vina tu sais pas. Merci beaucoup. Tu sais pas. Merci. Il faut que banga mokili nga na bangi mokili yako mona ndenge liwa ya Rafine tala batu mukie o ba merci. Est-ce que Rafine Tumboto yebi akokaki kolela mandenge wana Barando. Na bino ba chroniqueur botikali bo banga ka mo Barando ba na bato bo finga ka wana ko mekaka ko doser ya ko ba zongi c'est la bino ba vidéo bo tala ne ba zongi c'est li ba kolo internet ba ngwa lo alubi bantu ba internet internet ezali li felo eza lola te. OK. Merci beaucoup télévision Zangonga. Merci Makizembe. To comme sur na suka parce que toujours là pour nata. So na posa ko pesa moi le moté ça to kata episode. Na pesi kaka batu nyoso mbote, batu nyoso oyo bo supportaka nga na musique. En tout cas, nga penza batu nyoso ba supportaka nga na musique, na nga banda carrière na nga banda na pesa bango mbote neti Clarisse Kole, aza fille o a supportanga tango na banda musique. Kabela nga maputa bilokola yo bandi ko sala musique oyemaka o lata casquette ya maman Biliabel o bima na monde musical. Okoya ko lata biso biloko ya mike. Du yo il faut lata maputa asombelanga tala maputa. Eza lokola a supportanga na musique. Donc batu nyoso oyo bo supportanga na monde na ya musique en tout cas merci. Merci vraiment na pesi bino nyoso mbote na bato bolandaka biso na musique na pesi bino mbote. En tout cas na minute oyo eloko nga na okiko loba pe ba concert eza iso ebele ya bare na neti le wario na pesi nanu le wario mbote na lingi na yebisa nanu ba wario tout na monde entier. Tozali na concert les 6 na les 13 les 16 juillet to les 13 juillet les 6 ezali na Lyon après Bordeaux après Arobeta pena moi oyo azana na Italie Arobeta les 21 Italie après Arobeta pena Portugal na festival voilà les wario motivation na lobi bongo ponga na zaka hypocrite na lobi na makambo ba wario pona uti koloba histoire na ngai ya na sengi boza la focus na sengi pe ba wario boko taché méga star Angèle Makizembe music oh wario na bino bo supporter pe artiste na bino donc to manquete propagande mobilisation pour na ba concert otikali après wana to kukuta na oya Congo en tout cas ya Lyon na kozala ya Congo na kozala mobilisation toujours Arobeta double stade non Arobeta double stade et puis bana London City to bossa na pété producteur Nabiso Mavungu Trésor Mavungu pe a organisé concert les 5 août les 5 août Redi Amisina de Mingongo Luciana na keleke batu kaka bakobeta en tout cas to tchaka kaka poa pe na musique na biso ya Angleterre. En tout cas, na sengi penza support na biso ba congolais ndeko mema musique na biso likolo et puis na sengi bo partager Rumba Forever remix. Promotion eza pe makasi te mais boyebi kaka biso toza neti nga Makizembe ndenge bomona pesa nga 1 minute na loba ndenge bomona kanga naturalisation nde mondo nga na zanango eza na batu mususu na ba media bazala so basali video basombaka ba view babustaka ngasiko na bustaka te nga tellement na botama naturel yango bomona kanga moyindo ti lelo yango bomona nga ka mukie ndenge na sabo naturel bomona nga moyindo ndenge na sabo naturel na bustaka ba video te promotion na nga ezala ka ndenge na zo ebisa bino boye ndenge na zo partager ba video na nga na sengi bino pe bokota makambo na nga bo partager ekende na ndenge ya naturalisation et puis na sengi pona nga soki video eseleki kaka 26 vues pona nga na mona ka nzamba pamboli na sombaka ba view te du bino bozwa support to partager vidéo to sala promotion ya Rumba
forever. Wana ezali patrimoine ya mboka. Voilà. Forever. Merci beaucoup, merci beaucoup Makizembe. Vous voyez que Makizembe soit côté na de Mbanza, aux a parlé naé donc petit que la raïe ba tant fa loba o news tout alingos loba loba ba promotion musique naé ba concert naé mais to bosani makambu ya vie na biso nani oyo concert obetaki na Brighton to lobaka muke kaka na vie kanda mbongo ba oyembaki kuna na posta ki na oyamba vie kanda ko sala bien oza petit na yo de Mbanza lonti tambi to zaka bana mike to kala yo donc il faut pena yo oza la pena na de Mbanza to oleka na de Mbanza non TV pour yo za world yo za international obetebi ke nini wana na posta en tout cas bolimisa biso concert wana na posta ki muke batu ba ba commentaire batu baza muke mpiaka moi si mo ba commentaire avec ce qui demindele ils ont la dit congolais kati et puis félicitations hein eza batute po omoni mutu abandaki kofilme eza kaka fan na pesaki mais abandaki kotourne caméra na publicité po ezalaki ple po vie kanda abetaka miziki mingi na mondi na biso bakongole te po amona mpe buzoba eleki tala nanu mutu azomene miziki likolo azomisi miziki neti fali pupa bazofinga ye amonaka biloko wana nyonso akoma kobanga kaka nakosala tu émission funa balance image wana na otiango na page na kobalance ona okotinanga image wana nakotindelo yango nakotinda kosata babalance image wana bamona ndenge voilà sikoyo ngande naza awa nakoma mpe kotravailler na vie kanda kasi ko ozo comprendre vie kanda ba concert na tout en tout cas ça obeta nazalaka invité bato bazobengo wodo bato bakobengo ouais to voyage to comment voyager trop na vie kanda naza pe fille en tout cas vie kanda to comment kotravailler pe na that's good to asenga pe penza et pas ya professeur c'est bon yo na professeur yo na yo so que zali to voyage peut-être musique donc voilà OK c'est bon na travail capé na Kanda bon merci beaucoup wana na flasher kaka Kanda en tout cas vous avez oleka na Dembanza na kobongisa émission ningi za pour mutu moko akoka na mukilo azate na ko senga ba divage avant na lection parce que ata 20 minutes pa ma oleka na Dembanza ça bien pour na biso ba congolais OK merci beaucoup to kumine sona suka na pesi mbote na ngai pa ya Trésor Mavungu grand producteur na kati Angleterre na lobi ke concert ya Redi Amis na ndeko na biso de Mingongo Luciana robeta awa na Brice Grove place concert bizalaki ya Manda Chante robeta wana le 5 août robeta wana il faut na pesa petit na ngambo aussi OK après maître Bilanga Makofi na en tout cas bino bozo simba ceinture ya security yebi ki bozala wana na maître Blaise vous avez pris la concert ya Mara na mona ki yo pe na concert ya Mara maître Blaise aza judoka na ba maître mususu na kolinga na ba komo na bino ba émission ya toujours mais Trésor Mavungu toujours concert eza awa en tout cas bana London ndu les ongi ba émission to sali la place to lobi mabe en tout cas mission ni za rane ngaboli misabiso mais ba réponse ba question za ki na ya ngai réponse za ya Angèle Makizembe wera son morote toujours ils en attendent morote wera son tazu bisa album donc Calamité Zobima après le Mara Fali Poupa le 6 à obeta na Lyon après na Bordeaux concert na Portugal na mo oyo ils ont maman au festival après obeta pe double martyr na moni pe ndeko na biso pe nani Fabricas pe aza pe na concert na Casino. OK. Mais wera na tie date té parce que baza ki jour albaki ba date mais ba wengena ba tie ba date té ba kofi olomide pe na tie date té na Europe mais Adidas Arena boke ba na albaki bien Adidas wana oyo ba tie date le 14 boyebi ke Fali Poupa botama le 14 date wana ko za surprise pona wazekwa parce que on a pe Fali Poupa ko za na concert wana la date wana. OK. Merci pour la merci beaucoup. Merci beaucoup Alex Timayo yangwana. Après la pesi mbote na pa Julie Castello, na pesi mbote na pa bana nanga, na pesi ba mbote na Santa Fe de London, na équipe na Congo. Na pesi mbote na yo moko en tout cas merci mingi Makizembe. Ba saper nyo surtout tozo zela bino na Dembanza lontigo ya chaîne na bino pour le kana chaîne mais très important. En tout cas, en tout cas, na pesi pe mbote lisuka ndena na lobaki bato nyonso basipotaka mana musicalement parlant. Na pesi mbote na Prudence Ilunga.
napesi lisusu mbote na Kasha Kasharel, napesi pe mbote na Henriette Beya motema ya le boss Kasayen. Donc mbote na bino yango wana nayebi ke bosutenaka nga bolandaka nga napesi pe lisusu mbote na Justin Edongwa e Nana Bangula na Esplanade Club. Okay. Donc napesi batu nyonso ka o bolingaka nga batu nyonso oyo Vincent Bolenge Vincent Bolenge na yobosana basape na London. Les sapeurs de London. Masa wangu kumuni nani otu basape na. Wana Edosha mususu nani susu. Bazabele. Ah basaper. Vincent Bolenge, Brice Pangi, Edosha bozai dongi. Brice Pangi Yabino Yangwana. Vieux Roger Kolo Yojipe, Yayo Yangwana. En tout cas, tu connais la mission à Souka. Tu connais la Souka. On a participé Karine et Iggy Mukeza. Yabino Yangwana na yebike donc bozana kaka donc voilà. Merci. Télévision Ngonga. Boss abonner à chaîne Nabino de Mbazalon TV, boss abonner pe na chaîne ya Angèle, boss abonner pe na page na yepé. En tout cas, boss na pété na zakape na émission na page nanga o to bengi pito pala Megasta Ange Marc. Kuna tolobelaka mingi savoir vivre na société. Merci. Do botendi nga rigueur te kuna bayelaka nga matière. So matière ezali na kosolo la matière ndenge ezali. Malheur na mutu original.